Explosion balai salemi na ville ya Beni samedi pe dimanche 27 juin selon ba témoignage pesami sur place église moko ezalaki ciblé kasi ba signalé kaka ba blessé grave jusque là ba mort ba tanga minanité na Ituri 5 personnes ba kufi lors ya attaque ya ba rebelle maimai na Irumu. Dossier mosusu fédération des entreprises du Congo a réagi sur la décision du gouvernement congolais ya kopitisa ba prix ya ba produit ya première nécessité. Na sport TP Mazembe a s'imposé face à Maniema Union na compte ya Ligue nationale de football. Badeta ya baelema Union sur tout à l'heure l'édition de l'édition lelo lundi 28 juin 2021 au Yonazani et 5 va présenter les bilans. Bon début de semaine, wa Bibisika bon sobozoli pour la Kolandaka NB News magazine information toujours d'une manière très professionnelle ko babino vous allez belé liboso poste télévision na bino ezo salanga kitoko o wa pitika to fond édition na Sénat wa ba sénateur lors ya plénière ya mukolo ya lelo ba examiner 6 projets de loi portant ratification aux droits de l'aviation civile congolaise to kozonga na bino avec force de taille na mikolo zali ko ya kastoloba ki on les bandeli que 5 personnes ba kufi na Ituri na attaque moko esalami na ba mai précisément na Irumu bozo ba détail pesani awa na notonsiata 5 personnes babomi bango na nouvelle attaque moko ya ba homme armé assimilé na ba rebelle ya ADF na journée ya dimanche 27 juin 2021 na localité ya Manzobe na chefferie ya Oualese Vonkutu territoire ya Irumu na province ya Ituri. Convention pour le respect des droits humains CRDH antenne ya Irumunde azalaki ko rapporter lisolo oyo na presse locale mokolo ya lelo ba saillant ba surprenaki ba habitants en plein jour. Pona sikoyo bilan provisoire ezali bongo ya 5 personnes oyo esi ba kufi kasi ba porté disparu pe bazali ebele pe une dizaine ya bandako ezali incendié ndenge a déclaré Christophe Munianderu coordonnateur ya structure oyo na Irumu. Na bongo fonctionnaire délégué ya gouverneur Eringeti Beni Nord Kivu oyo azalaki dépêché na équipe na ye sur place bazali ko attribuer acte oyo na ba milicien mai. C'est vrai, attaque moko ya ba rebelle et salemi na Manzobe pembeni ya Ido. Ba ennemi oyo bazali ba milicien mai oyo ba visa ki position moko ya ba forces armées ya République démocratique du Congo mais sans succès. Ba fouille ezali ko continuer pour la ramener kimia na agglomération oyo nyonso ndenge atalisaki Ndiamoja Sabiti. Toutefois 4 civils oyo bazalaki pris en otage na ba rebelle ADF bazalaki libéré na armée pe a indiqué ki lieutenant Jules Ngongo porte-parole ya ba forces armées ya République démocratique du Congo na Ituri. Pression oyo ezalaki exercée sur ennemi et aboutir quand même la libération. Il y a 4 civils awana Ido vers Zungulu Kandimo na territoire ya Irumu ndenge azali ko expliquer. Pour remettre fin à l'atrocité, le chef de l'État a décrété qu'il état de siège dans la province Oyo Ituri pe Nord Kivu. Les sous autorités civiles qui remplacé dans officiers militaires pe policiers. Opération militaire qui lancée dans le cadre de l'état de siège Oyo et qui continue pour remettre Kimia la partie est la République démocratique du Congo. Toujours la Est République démocratique du Congo, 4 enfants bakufi une explosion. Moko esalemaki dimanche 27 juin na Mamba na Tanganyika pe explosion mibale esalemi na ville ya Beni. Wapi ba blessé grave bazali signalé pe ba décision ya makasi ezwami na maire ya Beni. Bozo ba détail epesani awa na merveille momende. Après explosion, il y a 2 bombes ont explosé qui na Beni. Maire ya Beni, commissaire supérieur principal Mouteba Kachala Narcisse a décidé qu'il mokolo ya lobby 27 juin 2021 ko suspendre l'activité scolaire, universitaire, religieuse et socio-économique na etondi mobimba ya ville ya Beni na province ya Nord Kivu. Chargé ya communication ya la police ya Beni na Somura nde a rapporté qui décision oyo ya autorité urbaine na source pe a indiqué que mesure oyo eza consécutive na explosion
il y a 2 bombes na jour moko kaka na kati ya ville. A préciser que ba école université, ba église pe ba marché public et ko fonctionner pendant 48 heures topé 2 jours pe yango e bandi mokoli ya lelo eza pona ko permettre na ba service ya sécurité ba sala ba recherche pona koyeba banani nde baza auteur ya explosion oyo. Abakisaki lisusu ke autorité urbaine azwi mesure oyo pona kopekisa ba rassemblement ya batu ebele na ba place publique ezali bongo ba école, ba université, ba église pe ba marché public ozala pona 48 heures. Na occasion oyo ba élément ya la police nationale congolaise PNC la mukuse na ba oyo ya forces armées ya République démocratique du Congo FARDC na mukuse ba kosala ba patrouille na kati ya ville. Kaka na même likambo oyo etali explosion ya bombe na Katanga pe bana 4 bakufi na explosion ya bombe na Kasaba la localité oyo eza na kati ya groupement Koyombe na territoire ya Moba na Tanganyika. Mokolo ya lobi dimanche 27 juin 2021, administrateur ya territoire Didier Kambere a affirmé ki na source na biso ke ba victime to pe bana oyo babongisi molimo na bango na ko manipuler bangin oyo. A expliqué que incident oyo salami na Kansabala pe e causé ba dégâts parmi batoise oyo bazalaki koluka bara pe bake kolokota explosion pona ko sakana nango bango bayebaki te ki ezalaki explosive alors que ezalaki déjà prêt à ko exploser. Pe tango explosion et salami moko akufaki sur place P3 bake kokufa na centre de santé ya Kayombe. Source a renseigné que ba service ya sécurité bazalaki déployé et sika yango pona ko calmer tension provoquée na drame oyo. Ba papa ya bana oyo ba se révoltaki après liwa ya bana na bango batumbaki quelqu'un dako chargé ya communication abakisaki keto yebi ke bandeko na biso ya toise ba réagisaka toujours mabe to noté pe lisusu ke ba affrontement entre ba toise na ba bantu ezalaka souvent signalé na région oyo wapi présence ya ba engin explosif na kati ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Fédération des entreprises du Congo fait na mukuse ba réagir sima il y a décision au gouvernement congolais ko kitisa ba prix ya ba denrées alimentaires ya première nécessité ndenge décision ezomaki na conseil de ministres o esalemaki vendredi eleki bonsoir détail et pesami na image pe commentaire. Sima banquette pe décision gouvernement na ministère économique au kitisa ba prix ya ba produits surgelés loko la bampio di quiz pe bongo na bongo fédération des entreprises du Congo fait nous pousser ba réagir na annonce o esalemaki na gouvernement sama le compte de lors ya 9e réunion ya conseil de ministres o esalemaki vendredi 25 juin dernier par vision conférence na correspondance o ba adressé na ministre économie nationale fédération des entreprises du Congo bafundi exécutif national na kolima ko imposer unilatéralement structure de prix au zozwa en compte te ba réalité sur terrain et même environnement ya ba faire na RDC na boeni basingi bookani moko esalema entre les deux parties pour na ko survenir na ba besoin ya population congolaise nzokande société Egal moko ya ba société o importaka ba produits surgelés awa na RDC et singaka na correspondance moko adressée na ministre économie le 4 novembre 2020 baisse ya ba prix ya ba produits surgelés mais époque wana déjà ba sollicitaka arbitrage ya ministère économie pour la mettre fin à concurrence déloyale ya ba prix sur le marché. Ministère économie et soit la responsabilité dans leur main pour la fixer la prime dans le même de Sengeli. Kasi correspondance wana etika ko zwa gain de cause qui notamment au nouveau ministre économie dans le gouvernement ça na le connaît Jean-Marie Kalumba a quitté sur terrain pour la communion la réalité puis a décidé que na nzela ya conseil de ministre ba qui dit ça ba prime
Pour rappeler que lors du 9e réunion du Conseil de ministre économie nationale, Jean-Marie Kabouba, a talisaki l'illégalité ou la koutaki na opérateur économique lors de descente sur le terrain et le gouvernement, fixaki prix pour alléger vie quotidienne de la population. Bango fixaki prix ya biloko ozali importé na marché ya Kinshasa lokola la cuisse de poulet moins de $10 par carton ya 10 kg contre $21 ndenge ezali pratiqué mokolo ya lelo batiaki poulet entier autour ya $10 par carton ya 10 kg contre $28 ndenge ezali pratiqué na tango Côte de Port to pe mipandi batiaki yango na $15 par carton ya 10 kg contre $22,7 ndenge ezali côté Kamalolo. Chenchar, il y a 16 plus topé poisson pio d'inding toliaka. Batiaki yango na $17 au lieu de $28 ndenge ezali côté Kamalelo. Kasi décision wana esepelisaki population makasi atako Bazo zela kaka mise en application na yango awa feke telemi population ezozela nini kosalema pour que bango vie quotidienne na bango ezala allégé pe libumu etonda. Affaire ezali donc à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Dans le même dossier, population quinoise va réagir face à la décision du gouvernement de Biliko. Population ezali vraiment nanzala et réagir na micro ya Peggy Ilunga. Tolo bani ndenge a décidé Biliko kita tozo zelati balobaka metomona raté. Tozo zela biso to recépélation Biliko kiti po Thomson ezalaka Biliko bambwa. Mais le tokoma kolia Thomson et comme cher plus que soso kutukoleka. Mais biso so tondimi ye gouvernement soka kendaki tondimi tozo zela to mona. Ça qu'aloso il faut qu'il t'appelle à $10. Ça qu'aloso ça a valeur à $10. Biso tondimi ça qu'aloso comme matin à $10, $10, $15 to recépela. Cartas Thomson ezara na $10 et alors na $15. Ram moko ezalaka na $5 ezonga pe ndenge ezalaka wana tozosenga pe na gouvernement akitisela bato batekaka babiloko wana oyo baimportaka yango akitisa douane nde ezoboma makasi akitisela bango douane to ye moko gouvernement asala ya ye mpo tozala pe bien toza na posa gouvernement ezongisela biso gamane ekipo biloko ekita ntango ye azalaki tobandaki kolia bien makambo ezalaki bien Congo futur pe ntango ayaki akotaki ezalaki mwa ekoma lisu mwa bien tozalaki na mwa bato wana mibale mais lelo tokoma baregale banini ekoma ebele biloko mpe ezomata douane mpe ezomata surtout douane soki biloko ezokita eza mabe te eza mpona avantage na biso bapeple eza mabe te mais koloba eza kosala te tolingi tomona nde bapreuve na misu boyeke biloko ekiti nde par rapport nde tokendaka kosomba biloko oke okutike biloko ekiti la sava mais koloba moto akoloba na ye mais asali te koloba eza kosala te tozoluka tomona bapreuve na misu boke kosomba biloko omoni ke biloko eza ya kokita mbongo okendaki nango ngambo etikali par rapport na nde tosombeli en tout cas nayebi te ndenge nayoki sango ya biloko ezokita basoso baloso en tout cas nayebi te nasepeli makasi bakonzi boyoka bolaki biso mitema ekomi saisai tozozala sikoyo tomona yango sikoyo tomona makambo yango bolobi ke saka loso carton soso ekiti donc soki tomoni yango toyebi te esengo sai o motema koleka donc Thomson tozali kolia bathomson wana te kala bathomson ezali biloko tozoliaka aloba soso bathomson te lelo tokomi kolia bathomson ezalaki biloko ya bambwa biloko baniau tolambela bango mais lelo tokomi kolia Thomson en tout cas mawa mpona biso leli bakonzi boza boyoka biso bozongisa biso orgamane toza kolia basoso bathomson biloko fele ezongisa orgamane mbela na ngai eza nde yango wana ezonga toliaka biloko toza kolia ofele basika eloko moko avangana ndima namona soki namoni nde na ndimi mboka eza mboka na biso tokosufri te soki namoni ngai na ndimi lokola namoni nanu te mona ndima eza te asala bakonzi ya leta oyo balobi basalela so bakokisi esemela ya ngai na ya mboka na ngai nde azalia Thomson kala
mais là comment valeur na mboko na biso Paul Thompson na habité so soma na combien mu plus on va 10 000 20 000 nga uti kopeza la kate zandu bobuka ona kotela mutema na koma parpiller ata baba zongisi blonga ngwe kiti na oteka sonde ngini papa ngani kuto ekita poto lia lokolo nonya 3 fois par jour to sepe to mo lia na pasi folia foza na ma 20 000 fo sa wenji so na 20 000 to sa wenji te ba ma kolia te biso lingi ekita ndenge za itonga kala to sepela kotanga te ko ba kilo Toma kilo, bolia, pasi. On se tourne sur le moko 5 000 wakabona bana. Bolia ndengeni. Bolia. Matali ya biso. Matali biso on se tele zai kala na tango butu. Donc on a 3 fois par jour. To lingo zonga bongo. Poto blevita pona mikolo pe bana vitamine o wapi meka. Occupé sanga raison besoin idée na image pe commentaire kaka ndenge amesana na ye kosunga population congolaise beltesco aye lisusu na blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamine sachet moko kaka ya pamba ya blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu kobosa te bachepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour na développement ya mikuwa poto blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosakana kitoko poto oyo bozomona blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo ya mude mais la poto blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa eleki partout. Première chaîne d'actualité, on continue Kasina Lingala, KN Benyonzo, chaîne Nabino, et zo Sabino, ba émission ya kitoko. Awa, te proposer bino extrait ya émission, j'allais déjà en ligne kindo ki politique. Kimia, ndenge na lobaki liboso, Kagame akokaki koyoka na Kabila te, po ye moto asigné ba akoro oyo eza ko engager Congo, po ayebi Kabila. Poye moto asali ye po azala wana président akosigné ba accord ko engager Congo. C'était le problème ya Kagame na Museveni. Mwana oyo biso to sali ye alors to ko signer makambo eza ko engager Congo biso na Kabila te tozila changement ye to kani guerre pe ko sila guerre sili nanzela ba accord wana guerre sili Kagame akotinda isusu M23 CNDP, RCD, et Sili. Si katokomi koyokana, toyokana. Tout ça la nini, bovandeli, na kimia, na bolingo, na bomoko, tout ça la commerce, ba mama ba kena usuma ba desu kuna, ba ya kosu, ba mama ya ba Rwanda, ba ya kosuma ba desu. Na Goma, biso biloko yutan kuna, soko ba suma kato, ba nyama kolia, et ya tobika ndega kobika ndege ya malamu. Le chef de l'État a s'installé na Goma pour un moment à Bengalaka qui selon promesse il y a campagne naie selon la signification nini sur le plan sanitaire sur le plan sécuritaire installation chef de l'État comme na Est République. Président de la République Antoine Chilombo Tshisekedi Félix alobaki nini apesi motu na ye bakata il faut kimia ezonga na Est akei kimia ezongi malamu mpona biso bakongolais nakanisi sika na butu ya lelo na kati ya Goma bato bakozala sai
sai na esengo biso na kagame ayewa seke bitumesili motuna etunemi lokola lelo conséquence nini ezalaka soki mobali alaki mwasi libala pe akokisi yango te surtout na ville province ya Kinshasa mibali bakoma koprédoter sans suite idée bozwa na reportage esalami na merveille mombende pepegi inga. Promesse ezali acte unilatéral par lequel moto azwaka engagement ya kopesa ya kosala to pe kosala te. Exemple promesse ya mariage to pe fiançailles. Kasi ba jeune fille ebele bazalaka tellement pressé ki ata mobali ya lobi nano akoki te po aya kosala dot akopuse kaka akanyela ye lopango po mokili emona abosani ki mobali akoki koya kosenga facture après abali na ye pe ye te. Kasi ya pasi pe ya maweza pe ke mibali ebele bakoma kokosa bana basi pe kobatama na nsima ya promesse mpona kozwa accès na famille ya kokota na ndenge alingi to pe kosala n'importe quoi. Mibali ebele bazalaka aza nanu na eloko te kasi po akanga bwe aleki kaka na nzela ya prédote. Kasi soki kaka azwi to pe akomi na baposibilité ake kobala mwasi mosusu abosani promesse asala mona bato to pe bata ebele alekisila ye. Yanko kutu bazalaka soki kaka aprédoter mwana bato après akomi kobotisa ye sans pourtant adoter ye. Papa eza foti bo mibali na bazo sana foti ba biso ba parents. Pona nga so polote mwana nga jamais ozana naye. Ozana ndako na nga. Pona nga. Po soki polote mwana siko koma prédoter mwana kwa libala. On prédoter les alikambo ya comme sous deux personnes kata ndako. Bato ba bate oyo osenga loboka mwana. Mais biso va prédoter ça les fêti on est mon abilité. Elle kamba secret. Tant moi qui a sali bo ba ya bali o ka bali te prédoter. Ale mba ko bimisa mwana ti moi liboso aboti ya mibale ya misato et celui qui a prédoter. Phénomène kanga lo pangu eza phénomène moko eza bienté. Surtout la jeune mingi akoma ko profiter soka moni momo sikitoko pose la facilité à kota na ndangu na bango azui moi $150 ache na enveloppe moi kazi ya masanga akoti na ndenge na ye pose na bula si ça peut ba objectif wa bandaki ezana ngopete abanika ko botisa ye si suki ka bongo pour la ngana ko pesa conseil na bandeko na biso mibali avo bana na prédote faut kemba nami omoni ki soki na sisi prédote na ko takemba la moko na dot na ngamba la moko wala ndepende ko ça bien ke obandi na dot ovandi na oli susu obanda ko bunda eza kitoko te soko kumisi mwana totalaka eza ko posa bande ko na basi osala ba bavantira bongo e ko ça penda bien te bon conseil na ko pesa na ba jeune te na ba na likolo na ko yebisa bango bo makambo wana soki phénomène wana salima et parce que ba jeune ba na misala te il y a pas mal de gens au ba na posa ya kubala. OK. Pas mal de gens basés dans poste à Koubala, mais ils n'ont pas ces moyens-là. Ils n'ont pas ces moyens. Le quoi est basé dans les moyens wana te. Yango basé les cas dans le canal wana. Hein? Binono likolo. Bo ba na kotala. Bana mibali bazwa misala comme ça parce que ba fi otokobala. Oh, soi-disant biso tokobala to bana biso ba kobala. To ba on a nini? Par quel moyen? Bon, phénomène à Kanga Lopango. Bon, ils ont ma bête et ils ont ma lame. Quelque soit moi si azanazemi te ya déjà elembo oyo sale libala ya lelo koma na biso ba africain modèle ba tchaka fartira libala yango te bon siko papa bizana ko zo ya pasi boyo fartira libala bo senga $5,000 uba osenga se biloni bo osenga senga ebele wana ta mbala ko zo fartira te biloko neleke bele ko peze ya malonga ta osane enfant tsaka mwa wasa batlanda ku babotela ba mwana papa modèle to osenga sino ba Congo modèle ba sengaka yaka na boye pesa boye kota boye kota boye mama yako biso bangala te biso bangala so ekolo moko ya bien ozimu na mwasa to kene conscience ne sala o muki ozana ngo oyoko pesa ba parents na eseto toki conjoncture eza mabe okangi lopango po sala ki msala moko quelconque ozimu quelque chose pour na se préparer na kende kozwa makambo nyonso tuna pesa makambo nyonso tuna zwa mwasi na ngai tovanda place moko lokwa conjoncture ya mboka lelo eza malamu te importance nango
eza nini même mpe oza na idée ke non nakangi lopango na nga d'après 4-5 mois nakoya nabala mwasi na nga définitif lero kozonga na mosala oyo oza nango mindondo ekoti estce soki oyebisaki bango 6 mois oya na 6 mois bandeko mibali soki oza nanu prete kende koluka mpe oya kodote mbala moko eza te ke opromettre mwana bato après otiki ye oke kobala mwasi mosusu bandeko basi mpe prédote eza nango assurance te eza nango mpe libala te kasi eza plutôt promese ya pamba oyo mobali akoki kosala yo mpo azwa kaka akse na makambo ebele tomona mibali ebele baprédota bana bato après avoyage mpona kokende koluka kasi bachangea baide mpe bazonga te bana basi boyebela Kinshasa eleki partout. Merci cette édition le la sport na compte ya Ligue nationale de football TP Mazembe a s'imposer face à Maniema Union na score ya 2-1. Bonjour les détails et pesami na Natonsiata. Tout puissant Mazembe à Lubumbashi a s'imposé mokolo ya lobby dimanche 27 juin 2021 devant formation ya AS Maniema Union ya Kindu na score moko ya 1-0. Ezalaki bongo na match ya 30e pe dernière journée ya championnat national de football au Tobengaka Ligue 1 et betamaki mokolo ya lobby na stade Joseph Kabila Kabange ya Kindu na province ya Maniema. Unique réalisation ya rencontre au ezalaki signé na international zambien Kabaso Shongo na 77e minute. Succès oyo permettre na ba Corbeau basilisa na tête ya 26e édition ya Lina Foot. Ba poulain ya coach Pamphile Miyayo bakendaki koluka titre na bango devant équipe moko joueuse pe tactique ya Maniema Union. Bazalaki dominé na possession mais basedaki na pression te pe bakrakaki te na bongo surtout kutu bazalaki réaliste pour na ko arracher 3 points na bango. Malgré premier mi-temps oyo ezalaki toutefois maîtrisé na Maniema Union oyo azwaki tamulai ya ko dominer sur l'adversaire na bango na jeu ba créaki ba occasion ebele ya ko marquer résultat ata bimoko ezalaki marqué te malgré domination nyonso oyo bazwaki likolo ya adversaire na bango TP Mazembe. Na victoire oyo na déplacement Mazembe a silisi championnat na avec 69 points tandis que Maniema Union y a se positionné provisoirement na deuxième position avec 66 points. PV Club a occupé 3e place avec 64 points mais na match moko oyo bazali nango en retard. Na ka ya victoire ya avec club a occupé 2e place pe a se qualifier pe lokola Mazembe na Ligue des Champions ya CAF pour na saison oyo ezali koya. Kinshasa et l'équipe partout. Ezalaki plaisir ko informer bino pe ko yebaka bozaka toujours wana pona kolanda biso. Merci. Nandeni bozo continuer ko soutenir biso na Kinshasa topé partout dans le monde kasi édition de l'ESI awa tika na pesa merci équipe technique osaki mosala kitoko na sima caméra tozalaki na Hervé Zaka awa tozalaki na Peggy Ulunga régie et simamaki na Teka Lembe réalisation ya Nathan Siata toujours na coordination ya Yemoko grande la communication Jimmy Kendi na bino tokuta mikolo ezali koya na souci moko ya ko servir bino d'une manière très professionnelle. Réalité ya bana kino